ozomona musali ya nzambe na kini awa na munoko na ye papa tubanga nzambe butia mabonza mais azokatisa prince atali na gauche atali na droite après akatisi yo soza na nzambe tango ozokatisa prince yaka kota leka boulevard boko ki nzambe na yo eza wapi te mais obanga ba pasteur quoi ba Denis Les prophète de la nation ba ndise na maya moto mais ye wana zali mabima ya ozeka malgré te pasteur Warrior abima ya ozeka zeka quand même wana papa na wana lingake to na lingake kata ngoya na ba écran prophétique am mystique so ka ba doche zo mai na TV te siko so ye makasi na YouTube ba écran prophétique à mon avis déjà concert à Fabrica c'est Zalaté à Lobaki yango OK oui à Lobaki yango nga sous na yena écran prophétique na lobi na pasteur prophète de la nation soka tiki hydroquinone T DZZBL mathématiques eza na buzobe comment c'est possible 100 personnes fois 0 égale 0 batwana bake wapi na sala nini pona mériter nyonso yo. Comment c'est possible yo mobali au trichaka mais moi si na yo a tricher ou comment penser ça moi si bachaye mutema ya libendete azawa na pété po a supportaka a recevoir kaka non ndenge yo ozo sala ndenge pe moi si akosala on comprendre donc yango na mona yike na sala na nga ba humour mais na yaki na ona ndenga comique mais na leçon na kati omoni vie eza simple biso monde to compliquer rango voilà eza lokola lelo ndet na fandi boyeboy na lobi na ke yiba après ko yiba sort no ezani so bakangi yo okosa la prison OK violer après ko violer bako kangayo okodinda siko place nde yaka omona noko azalaka bien akumisa mboka mboka na biso bakonzi baza très bien bani tout mais à violer à kena prison bakatele 20 ans comme loba mboka ya bien té or que yo moko lukaki oyo lukaki ngande zawana na sepelaka na bato bazana makala na ba prison ba vrai noko mama na esprit comment c'est possible yo musala ezate na mboka olamuka na tongo baluki boye bakayo ezate okosala ba demande boye misala ezala akate to mona ngo lelo soki bazoluka batu ndeti baki sala na ba télévision ndeti na ba chaîne à bien baki na ba snell baki na ba régie des eaux baki na ba onatra bakolaka kutu te boyo ka bu bazuka bana na bango bakonzi ba politicien bakoti bango mais ceux qui ba oluka ba policier ba volontaire ba soda ba tien publicité na RTNC batu nyonso bokende siko nini boke koma ba soda est-ce que biso to ya poto botama bata pauvre bana pauvre neto mérité to ke koma ba soda to banani vraiment. Bonsoir, c'est Brand Cosmétique na ikola Sabino ba produit na biso auto sailaka onga mkope na sailaka oyo eza oil elongi oyo eza oil ya nzoto oyo eza bapatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout toza na bacrème oyo etretaka batache ya maboko baacne babouton soza na ngo traité lèvre na yo ekoma rose toza na basavon toza na balotion. Donc, vous contactez puis sur WhatsApp. Bienvenue à tous et à toutes. Exemple de télévision, votre chaîne d'actualité, le vôtre, monsieur le journaliste. Barizi Baza, grande major, Yakoye Bozei Belé, plus de 48 000, plus de 43 000, bon, plus de 48 000, comme on peut dire 48 000 abonnés. Meilleurs vœux, bonne année à tous et à toutes. Merci à Déo qui est derrière la caméra, la prise de vue, pour pas remercier toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci premièrement à ce beau cadre là où j'enregistre souvent les émissions. Là, je vois déjà mille respect, total respect à notre PDG José Kiala. Depuis quelque part, PDG José Kiala, Genesis Hotel sur Kandakanda numéro 8, Éthiopie Kassavubu. Et merci aussi à notre directeur général qui est M. Darnel Montote pour cette opportunité vis-à-vis à notre équipe. Merci à Yannick Oshambagoton, Bossamboka, patron Bogos, un de ces 4 matins de Rosa, Kinshasa, ça va très bien. Monter ma mère Clarisse Ganga, maman sociale, Julio Monamputu Yegeto Kamazi depuis Montréal, depuis Canada. Shekina Vumbi Salon, mon cœur, je te salue et merci pour l'assistance. Gaga Nino Tela
de tous les temps, de tous les jours. Vérité plus à Moukola Lelo, nous aurons le réel plaisir de recevoir cet artiste bourré de talent. Il nous revient Namikili Poto, mais il est avec nous ces derniers temps. Na Kinshasa, Torobeta Nepena Masolo, je sais que Batobé Balingakaye, et puis Basepéranae, Wanana leader à Missi. Torotuna ma question, on se bat par Otunanga, Barisi, Lukela Bisso, Otunaya, les Larabon, pourquoi? Pourquoi pas Lingara côté la Bisso Mibalité pour la Zami Bali, à côté de la Rapus Bassi tout à l'heure, Bokoye Bayango. Dès aux choses d'accord, Nanga, font la Bisso pour dire déjà bonjour et bienvenue à mon invité, leader à Missi. Merci Barisi, en tout cas, ça a plaisir. Na koleka na exemple télévision chaîne où ils ont talent. Merci. Donc tout ça on a vraiment ils ont aidé biso artistes pour notre actualité. Donc papa yong to landa biso ataba imiliaka mwasi. Si au comme na niveau ya ko sente leki ya mwasi na yo. Tala ki mtema mabe ya mibali. Vraiment. Ali mamba boye sikoyo ngana côté la mibali. Mobali asombela mwasi lambaka kaso akiko bota. Parce qu'on a côté la mibali. Vraiment. Hein? Mobali akabela mwasi mbongo te. Mobali et puis awa na Congo surtout awa na Congo awa kakande basi mibali balingi kaka mwasi alengela kayo. Pourquoi parce que yebike mwasi peut-être azo salaté azana eloko au salaté a dépendre na yo. Mais leader mibali pour mi kitisa devant mwasi problème. Ya malamu pe bazali leader à monsieur. Ya malamu peut-être mobali oyo banda mukile salima banda na ta nzambe ti sikoyo mobali a bien ezaka Joseph papa Jésus parce que ndima zemi ya mobali mususu Marie aya na zemi na palais na zemi et puis Joseph a compliqué était monsieur ezalaki yotonga guerre famille to fandi sa awa moi c'est azu zemi ya mutu mususu imaginez siko sort na yo voilà mais Joseph a tunate amikitisa andimango est-ce que yeso abotamate abotama vrai noko vrai yanke wana na ba otu batika ba yuma ba toro mama na yuma na confirmé ah oui leader à Missi c'est un réel plaisir ya rozana on a plateau na biso bato ba yebioté peut-être pour une première fois to ba yebio mais ba yo comme représentation na yo qui est leader à Missi et uta wapi bani comment kokende poto kozonga c'était comment un peu pour une petite histoire. Bon, leader à Missi, artiste, comédien, humoriste. On a travaillé trop à Kinshasa. On a groupe il y a Adolphe, vient un grand frère papa. Adolphe va invité Pakaloui. Donc, on a un talent. Dans le moment où il y a un tournage, pour tout bima. Allez, ndenzele au fongama na ke nord. Kokoma na nord tellement ils ont sala na biso isenga ikapé na telema na travailler ndena yake nika mathématiques ezana buzobe. Comment c'est possible 100 personnes fois 0 égale 0? Batouana bake wapi? Na sala nini pona mériter nyonso yo? Ndena yake sala ba biloko yo. Si on a sala ngo na kolela. Pourquoi? Parce que moni art na Congo to na ba artiste belé. Po bima batala yo eza facilité. Donc faut siko luka o créer moi kiyo moko boye. Tant on sali kiyo après ndé ça ndenge pesi. Voilà. Ouais. Mais vous avez un modèle, tout le monde tirer référence comme une personne qui est jeune, style déjà ya mutubo. Non, on a créé au Mokokara. On a pris un denga ma bête, ni on saute ça la gisa na repissage. Tout autre ça là. Et c'est Salima na artiste to landaraka to talaraka. Voilà. Ndeti nga pena na tala trop kulutu pululu. OK. Personnel. Donc tant on a talaraka ba œuvre na yé talent il a liwana maestro. Talent il a liwana toi na choité. Toi na pour ça pe biso to travailler to kende. To ko matana ba niveau na bango. Faut na to comité. Voilà. Voilà, to ko matana ba niveau na bango ça li bien. Mais lelo oyo ko na poto lelo ba poto ra cimetière ba artiste. Mais yo plus ba découvrir yo na poto ke na Congo. Kasi ya on a lobby ngai na yekoli trop awa. Voilà. Nazalaki devant un grand au peut passer ba œuvre belé. Voilà. Après que ça là qui a voyagé, tant on a commis sur place kuna na équipe ko travailler kuna après c'est ngai kana bimandé na bimaki ezaka étoile. Ouais, eza étoile. Beaucoup de ba difficulté pe kuna na ba difficulté penza ezate parce que kuna déjà dans monde akuno betaka kayu zwaka mo muke donc oko sala art ateza nango gratuit to fele mais wana oka bien pas ndeza bande ko baza awa ba travailler dire mais
ressources ya muke donc ba ozoate quoi ba gagner la comique en fait c'est rôle ba bon oui na côté comique côté musana bino ouais côté musana biso ba obi c'est énergie tellement makasi que belé mais ba gagner la côté ouais mais avantage na bino parce que bino kuna bo combiner na caillou et puis à moi ozo ça fait bon, passer net na yo ko ça la caillou tona art ndeti nga na ko zo mbongo na nga caillou te na tchango na art tona ça la film tonini non impossible na ko sala ngote pourquoi art na o sala funa kutana ba soutien ba sponsor ndé sali sanga mambo leader Amisi ça fait combien de années où yo longa qu'il y a Kinshasa pour que na poto naza déjà na nord 4 ans 4 ans déjà ouais 4 ans déjà ouais 4 ans. Ok, on a cadre quand il y a un copte, il faut faire ce temps que moi, mon bal, non, soit bunda, nabi manon boka et tout, et par après, non, rosonga. Biso toi, maman a encouragé, n'a pas chance au Saranate. Donc, biso n'a pas n'enga ba gouvernement, faut que biso n'a pas liste, le quoi va venir, biso ba président Fayou. Ok. Ouais, biso n'a pas même liste. Parce que ba élection, les cas kalati lelo, via zo lukaka vérité désir. Biso yé. Donc poto na ndenge na biso mais on comprendre mais to bundakaka ezope ça so moninga question te ko tuna pourquoi to kotela ka mibali to kotela ka basi pardon parce que tant na ko comme na nord na ko comprendre valeur à moi si tant na kenda tant na voyager na comprendre valeur à moi si azanani on comprendre ce ko biso ba noko ebele to bando kanisa l'air mo boko benda petit moko ayepe na palais au sali oko sala on lui que petit aza yuma nzoka yuma ne yo ba vrai yanke baza on comprendre na on peut se comme exemple ba vrai yanke baza lokola ba président na biso Fati Béton Félix Antoine Tshisekedi on comprendre ba pesio pouvoir boyer au signer Congo talaka degré à Congo ndenge zaleleli misala combien mentalité batu kolia ba aéroport misala ba transformer tout est un peu difficile mais président signant ba maman na courage oyo kaka nzamba a grâce après courage na discipline ndé to yami ba président lelo yo mamba osala to ke na ba nord boye au mona mwasi yem tazala victime OK mobala za la victime té voilà comment c'est possible yo mobali au trichaka mais moi si na yo a tricher ou comment penser ça moi si bachaye mutema eli benete azawa na pété pour a supportaka a recevoir kaka non ndenge yo ozo sala ndenge pe moi si akosala on comprendre donc yango na mona yike na sala na nga ba humour mais na yaki na ona ndenga comique mais na leçon na kati ouais plus ba humour na nga so taliango o seka meza na leçon on comprendre na beta ba masolo lokola OK côté la moisi leki ya moisi na chambre na ye tango côté le bosali boku ko sala yo bimi moko bo moisi na bengi leki na ye leki na lobio ya non na déplacer muke na bima ya na ebisi oh mais yo sida na yo lobela ko le côté OK table belle place za la ki afandi abando lela na sala nini pona mériter ni osoyo nana tindaki yo on comprend donc voilà. Ça bah faut avoir moi réflexion d'être un leader Amisi nazana pour ça succès nazana pour ça baisse moi c'est le savoir faire donc dans ça là na bimisa o ezana kati nanga nazo transmettre en haut pour bandeko ba bénéficier source d'inspiration à leader Amisi source nanga eza mingi yango moninga lelo nazana ba livre mon ba livre nde zaboye na on peut ça toujours ba leçon na te aka mibali moi ça ko yelo zemi ndimango wa vrai noko ba vrai noko le quoi ba vient biso ba nyarkos ba mama na esprit au côté na sika mo boye obimi ba gangi vrai noko o aza signara mambo pecha biso vena ke ndena bo naza na zemi signé oui to lia te to vivre comment c'est possible mboka oyo toza misale zate mais on mona un jeune abima tongo mais peut-être que azan musala fixé mais kota ke yiwana akia betika libanga mais na soir to sukango ndafutaka palin azolia pa olia sa mosi tanto baza pe na bana ya mona lobara ke ba courage baza na kin mikili courage azate parce que kuna nyonso mundela tshela biso courage vrai noko aza awa aza guerrier na soldat na ibsayo ya mona lobike ba abonné nyonso exemple télévision bozu fait na chance leader Amisi bobando landé trop awa to beta masolo na journaliste oyo azana bagage azo raisonner très bien omoni
vie eza simple biso monde to compliquer rango voilà eza lokola lelo ndet na fandi boy na lobi na ke yiba après ko yiba sort no eza nini so bakangi yo okosa la prison OK violer après ko violer bakokanga yo okodinda siko place nde yaka omona noko azalaka bien akumisaka mboka mboka na biso bakonzi baza très bien bani tout mais à violer à kena prison bakatele 20 ans comme loba mboka ya bien té or que yo moko lukaki oyo lukaki vous comprenez voilà. Donc ya mwana mais yango pe na osenga toujours na gouverneur de la ville banana ye na kin na ko comprendre que moi kulu na trop yango na osenga vient à biso bakonzi mboka batika bombe za la moi officiel parce que na remarqué ceux qui koulou na meli bombe atika lika boy a bougé donc moya boto la pe mutelo côté a ko ça la pe action té so bombe comme na officiel mon na koulou na pena temps parce que so ka meli bombe 3 jours atika li wana terre boko kangele pe wana donc yangwana voilà leader amisi akay ezaki comment na bande ko na o tika awa ero yaki Congo na bisa yo esalinga très bien tant na ye c'est la première fois depuis Kenda première fois donc na bisa yo ba mbainga lokola roi ezana ebele pe to monana te to landana kana ba art mambo to salaka ba yambinga et puis eloko elekela kinga na otala ke batu misusu ba lekinga na mambo na sala parce que nga sala nzonzingi te na sala ngote nini te ezaka sur ba vidéo après nzamba tie grâce na ndenge pesa mena ko kutana na ba kulutu oyo ba tekisa ba CD ayambi leader amisi ayambi yo donc ça lenga plaisir et c'est moi trop de bolingonde ya mwana entre autres net banani yo ba yamba ki vraiment parce que tout le monde a pu ba vidéo mon fiston ça tout le monde a ba président Gesho ouais non président Gesho président Sai ba vie Pakaloui président Maswaku ba vie na biso Charlie vie de loin donc ba maman Kalunga na bosani kutu maman que j'aime trop donc ba c'est belé nga pena ba yamba nga pena tozolia na table imaginez ce que ça lengai et c'est ngo on senga na ba artiste et tout bandeko tout na président Caleb. Voilà. Ouais, Nabosa na écoute président Caleb. Ouais, ayamba nga très bien. Imaginez que ndeko na pas na poto président Mike mais na niveau kin biso ayambinga. Président Mike la duchesse. Na bisa yo donc ezaka ka respect. So respect aux anango monaki au ko avancer. Ya moni pe atana sika otoza ezana bokasi balobi ya directeur, balobi Darnel. Mointonte na ko ko prononcer comme on bien te pour ezala mo makasi trop Darnel Mointonte ouais talaka bisika yambeli biso voilà nyonso ezali pose la respect voilà. Donc respect yango de muteko mema musika ouais parce que grâce à respect lisusu na kuta na bateau peut-être on a ko kuta na kapete na vie mais na moni bango donc ça linga plaisir à bien mais na kala ti le lope bato balo bango a rezara musala bazoba pour na leader à monsieur Banino betaka liba kuna zelo to ezaka pena cop na o so to tangela ngoto lingango pena makasi yango esali ozala ozalelo non déjà na lingango trop eza musala moko ya bazoba te parce que na corriger place wana parce que batamayele bazar voilà to na ba vie na biso masumu ba vie na biso ba elombe to presque bango nyonso ozomona ke ba vie basala ba bezo biso sala te voilà bango bazar stylo na papier donc batu bazar donc eza na unité mais soko za na talent ko bomba ngote bimisango eloko na kosenga na bandeko ya ngwana parce que bato belé bako ko exploiter batana na bangote ezaka manque d'inspiration te eza manque d'inspiration te mususu ezalaka papa robanga peut-être na osala boyi simbate papa mambo to sala oyo okenda ta prestation devant foule ya bato eza jeté okosala no vidéo mais devant bato d'être makambuta on a yé na komi lelo na uti nord lelo lobi nango avec président Sai toke sika mo photo prester devant bat ba kondiamboka au téléma on simba micro donc c'est esprit na courage grâce à ça mais courage na discipline après na bénéficier pe sous makasi ba kulutu na kutai na bango ba pesinge belé na bénéficier ndam na sangisi nyonso donc na ebike na carrière on a ça là na bunda vraiment na kota na dusola na panza pena combien de ans déjà de carrière carrière na ngeza muke na 6 ans de so ba 6 mois na ebité so inane koka na ebité carrière ezana muke na zana ba livre bela otanga nyonso za ba livre carrière non mais ba livre za plus pour na mibali
Ok. Oyo eza nyonso mpona mibali. Comment ndenge ni oko entretenir mwasi na yo? Comment ndenge ni oko kabelaka ye? Comment ndenge ni oko ndima mwasi na ata zizemi ya mutu mususu? Ou accepter tout eza. Te Joseph Asalango. Vous comprenez? Est-ce que yebi ke mubali déjà banana ebandeli mubali vrai ba yu meza biso mibali? Comment c'est possible ba tchemino na kati ya jardin Adam na Eve? Moi c'est relié sur mbuma. Yankenani. Merci. Merci. Voilà, donc je salue comme ça Jonathan en obésité financière depuis Montréal, depuis le Canada. Vous qui venez nous prendre en cours, je vous signale que nous sommes avec Leader Amissi, l'un de nos artistes comédiens qui évolue na Mikili Yapoto. Mais est-ce que vous avez la plus qu'à la vidéo? Il y a eu mon koto, vous avez appelé moi séance de groupe avec moi pour travailler ensemble. Non, on a travaillé plus ngamoko. Après l'air moko bo to sangana pe na ba kulutu ba sala pe de ba evre belé. Voilà. To sala na ba on peut to sangana ka. Pour bimisaka ba vidéo. Donc to travaille ensemble. C'était facile pour Leader Amissi comme Oyazalelo parce que tout le monde pas fan là quoi s'inspirera un jour à comme plata loko la yondo le dans la carrière ça a 6 mois to une année. Quelles sont peut-être les difficultés rencontrées pour comment Oyazali ou comme motiver pour moi fandi ah bon d'accord, je pourrais aussi suivre voir wana au Leader Azwaki. Ba artiste oya sans esprit ndete ozoboya. Na sala eloko oyo na nord. Na sali moi ba evre eza ebelé. Donc les personnes ont dit que n'a pas de déclarer peu n'a pas ba droit. Ouais. Mibali ya maboko makasi ndete ozoboya. Vous comprenez? Babiloko wana nyonso ezala ki savoir faire. Ah oui? OK. Le savoir faire. Yango na osenga na bandeko nyonso oyo o linga ko sala okoma loko ndete Leader Amissi to travail loko bandeko totala na ba télévision un artiste Kobomba talent na ote bimisango. Soit intégré à ta groupe moko après kuna ozuma formation après kobima. Ndet biso ba auto zo ba chance te. Ya kozala ya ko umela pena na kacha ba groupe. Biso to leki mo moke olingo bima okei. Donc yangwana. Vous avez pas de difficulté pour comment Mikili Yapoto? Ah ba difficulté penza te mais ba première fois quand des alaka osali simbité au aéroport ba lieyo Ozongi, au bundi lisusu, au kei. Donc, la difficulté vient comme telle. Ouais. Biso to ban nzambe donc nous sommes à la vers. Nous sommes à la vers. Ouais. Mais la première Kinshasa yo ça la plus nzonzengte. Mais quand même on le qui attend moi ba film bande ko mususu. O jouer pe na moi bande nzonzenga ba film na bango. Oui. On a peut-être déjà besoin les cas. Oui. On a travaillé avec le président Guécho et puis avec le président Maswap. Ok. Ouais. Donc, on a Leader Amissi. On va jouer dans le leader. Je vais la parole normal. Oui, on a leader pena on a travaillé. Voilà. On a travaillé avec Makassi. Ouais, on a travaillé avec Makassi. Mais parmi les paroles, hormis au dans Leader Amissi. Déjà, Leader Amissi, c'est un vrai nom, vrai prénom, habité. C'est un vrai nom, prénom Amissi. Après, Leader, on a un art. Ouais. Tu y a qui te bambia après et puis ça qui hein. Y a on a eu ça qui yo Leader Amissi so qui abima qui Makassi ezala qui par rapport à sur ba Èvre. Nazo pe sa conseil ndenge mubali akozala na mwasi mais na ndenga ko sekisa. Et ça le quoi ndete boyina yebo na ko kuta mubali misusu na kin. A pe sa mwasi 2000 francs. Mais azo la kai chéri lamba soso tilanga kwanga masango semoul na 2000 francs. Or 2000 francs na ne kokana transporter. Donc yango zo mona keza kinko. Ozoluka mwasi no sala ki numba toni. Zala mutema malamu, vivre na chéri bien. Lobby européen samela yo ebele. Et puis basinde baza bongo. Bangonde ba botela biso bana. Voilà. Bangonde ba lambela biso. Bangonde ba repasaka, bangonde ba sala ka nyonso pona biso. Et puis pour perdre vie na yo. Moi ça aussi sango donc dans un clé d'œil boy vie pesili. Donc faut zala makasi, zala bien na momi na yo, mère à palin et ça la obi. Et bon na baso baza ba impoli. Mutabeb ça moi c'est ça mbali. OK. Moi c'est na yemo kwa zala na impolité. Lelo fingier, lobi kuno fingier. C'est comme plusieurs fois. A ozongisa, est-ce que soit zongisi. Mais babi femme soyez soumise. Mobali, tout ça la querelle. Voilà. Phrase wana et utana, homme aimez vos femmes. Voilà.
après nde phrase wane yaki femme soyez soumise siko yo zo salela homme aimez vos femmes té yo lingi siko femme soyez soumise peut-être peut ça moi si on peut le côté siko soumise en ozala na nini na yo faro ba rebelle na nini na yo ozomona ke mibali to za ko toi maman nanko moi ça ozala soumise ka boye té faut total la paix o salela nini yango faut to voter ta moi na gouvernement to senga ba konzi to chata moi loi moko olingana moi na batu oza ko présenter et puis mbala mpiake ba wele la makasi au moins na chéri ça c'est mon chéri hein ça c'est Judith c'est mon chéri dozo wele la kaka mais au sali la Judith nini on comprend donc ba esprit wana sikoyo mibali musuba mona kandire ate na human nzoka te vrai noko qui peut mère. Voilà. Ouais, Zalana est bien. Wana de ba vrai noko. Na ndenga mabete. Ngande zawana na sepelaka na bato bazana makala na ba prison. Ba vrai noko maman na esprit. Comment c'est possible? Yo. Musala ezate na mboka. Olamuka na tongo baluki boye bakayo ezate. Okosala ba demande boye misala ezala akate. To mona ngo lelo. Ceux qui bazoluka batu ndeti ba ke sala na ba télévision. Ndeta ba chaîne à bien, ba ke na ba SNEL, ba ke na ba régie des eaux, ba ke na ba ONATRA, ba ko laka kutu te, boyo ka bung bazuka bana na bango ba konti, ba politicien ba koti bango. Mais ceux qui ba oluka ba policier, ba volontaire, ba soda, ba tien publicité na RTNC. Ba tu nyonso bo kende siko nini, bo ke koma ba soda. Est-ce que biso to ya poto botama bata pauvre, bana pauvre, neto mérité to ke koma ba soda to banani? Vraiment. Bana na bango. Bazo sala na ba poste bien, bazo tanga très bien, ba mata ba transporteur. Mais biso boye, to mata ba transport. Yango na oyebisa ba ndeko tout temps na kin awa, monde ozu kitchoyo. Soko tiango liboso lupango ndeti biso bana kimbanse ke njili boye. So na tiango penezo laksa lupango na bino. Mais meka soko ko sala on a Gombe, fanda kabo. Sentinelle. Obini sentinelle. Mutinyo so roya ba do tuna ndeyo au fongo la porte. Donc esprit banoko to benda pena esprit belé sauf que nous a esprit au monde que au vivre bien. Première vidéo non au sala chose en bonne mémoire au cartonna ya on a autre sala na débit mathématique ya ngwana ndé na bouleverser bat comédie ezala nango mais na changer moi ba donner en soi tu t'attendais nelo au mot qui pesa ndenge pesa te na s'attendait qui OK na fanda na ngaka na boulé et puis na yebaka tant na sala ki yango na kotsa ki on a groupe ka WhatsApp. Oh, minute muke boye, natala ka appel moko boye, ndeko na mo boussole que je sali. Wa betaki allo téléphone ya fali pour pas que je sali. Oh allo star zanga boussole boye, on a dit presse aller na posa na yo tala presse. Non fali pour pas. Ya. Makambo yango na oloba na yo kete o to salaka futo lié lango. Exact. Na zupe wa chance belé a okuta na bandeko belé ba héritier wata kuta oloba ku tuté. Tant na komika ka donc jour nga na komaka tant to komi ba 18h na tiki valise wata beninga. Na lela ki na parler wata. OK. Na sala ki mambo na ko sala, to sala ba vidéo to ko sala parce que so yé Paris to la naï. Voilà. Azala trop na artiste et comédien na leader amis. Donc ezaka ka respect nanga. Il ngé lobaté peut-être mususu na l'équipe bandeko mususu té. Ezaka ki respect na moi muke o na yebi. Voilà. Ndé ba artiste na zo na coup de pouce wata. Tina ba page izali fali poupa. Tina ba page otala ba vidéo à leader amis ezali. Kulutu na biso papa Jibem Piana alinganga kutia osangana te soyez Paris pena zanga te bo bengela nga petit wana mais yo ba plan beta dona ibisa yo et ça la nga plaisir on comprendre donc ya on senga ka respect ceux qui zali batu nyonso ba poussa na pembe na yo. Voilà. Ouais. Mais est-ce que le tout le monde a un livre et comprendre quelle inspiration tu rose autant moi idée non il y a un livre moi ta manda comme ça bon to continuer na habiter. Au monde na ndenga mabete na yeko remarquer na kin kaka te ata nord mibali bakomi ba songi. Ah oui yes. Au monde mibali azotonga na mwasi na ye moko. Voilà. Mwasi na ngo ta sokola bien te na oyoke bien te ola zwata koyebisa ye maman na oyoke moi bien te sokola sala boye mais ye azo critiquer na mwasi na ye. Donc on moni ba livre tous les chapitres avant zonga mikili fona tangisa ngo batu na nko. On comprend banoko fo botanga ngo bo comprendre ngo et puis ba ye ko la penenga oluka et ça fait awa
Vous comprenez? Kozelaka na palente. Ote père na biso soka daye lupango to te kango to kabola te. Ba noko be ba on ba paraissé. Na ibisa yo na kuchango awa. Et puis place na mona ke na kin a to lingani te to ba mama na nko. Ba noko ba bengi singa biso na biso ka ba na njili ba bengi singa. Na molo moko bien awa première classe. Première classe hein molo wana. Oui, molo. Ya to komi wana ba noko to zalaki mo ebele. To meli to lié ba otina ngape leader commandé ni tout to silisi na suka facture tango ye wana po outi no. On comprend? Siko esprit wana tout longola na mutu. Non, yo ne faut ta facture. Ngam na futa kiko. Na futa ki yango. On comprend? Esprit wana, siko esprit te ezaki dika te. Biso tala. Et comme appelle outi bobo biso pe to balezi na nenga mabete monde to fandi bo yana ba noko mususu bana mikili pe ba enviaka yo. Peut-être yo ozo vivre très bien pour les kakute mususu noko za na mikili. Biso na kacha mikili ndeto yebani. On comprend? Donc ça na ngoute to beta li solo ke te poza la kaboye te to zanga rapé. To zanga ka. Ndeti ngabo so na koka ba imur pe na zwaka. Na oleka na devant caméra pourquoi? Nyoso to luka boy kaka. Pour tout solo là. Visibilité, communication. Il y a un monde qui a na retour ba benga yo pe. Il y a ka prestation, ça il a boyé moi pib tout, to vivre. Voilà. Ta mi ki li bat ba kemba ba noko ebele. Mususu vena so tele biya ofele vena zongi na ekina. Papa, a oza calme, ndeti ngabo na kota nord na kima ba sirène ambulance. Wa. Papa, ben. Mila ko mukanda te tika papa poto ya makambo yango so monike noko auti nord to somba mo mabele bozo tonga ndeko kolia mbongo te po makambo amona kakuna papa soka betelio mata na ndoto olinga so olala te ozalaka kofunga mangin po so na lali na kolota ndeko nanga mona na mikili papa ola muka 5h 4h 3h du matin ok au beti kayu au silisi au zongi au juste comme 50 €, au tindel de rona na ki kayu ngo zarande ba mso ngazeza ba kayas ba beti ka te kayu za lokola ok libanga choke luka net coopérant voilà donc nous tous on a to tekaka au kayu na ko teka ouais mais par contre na nenga poto so le cop et qu'est-ce qu'on a nenga mabe peut-être teka drogue nini tout yango to benga ka kayu tu utiliser ba mo cop te muto ayebita ko mona ba osala cop ouais mais elinge lo ba péteke ce que la muka 4h ou 3h du matin que ok kayunde wa gangi to za noko rien voilà pour sosonde ngazana la muka 5h hein abado ganga kokori comme suka nango asuka na nzumba lambai donc vrai noko na kacha kini au moins vena noko autambusa ka sengle bilamba mais au beti machine vena bilamba oyo 3000 4000 m sous total ça 10 000 francs mais noko autambusa ngo makazu pe azana ngo ba vrai noko mboka moko to tambola na crique mais tu vivre chaleur et paille ngungi et paille tracasserie et paille bouchon et paille mutu nyonso azali na maloba mabe oyebisa mutu aliboma mbula ebeta papa longwa na sa mbula azotuna yo mbula ngo eza famille na bino pona longwa do tika na oye donc mutu nyonso akomane maloba mabe nazotambola kana nzambala nanga na bino omeka siko kondima nanga po mona keki sasa bato ba perdre na espoir nako badimela sunzambe te na yibisi ndeko en tout cas na tambola na bango na zala na bango na kenda otala bango kutu na njili bandeko na biso bao baza ba handicap na yibisi ndeko moko akoka mon frère na mon famille bloqué yo allez lève-toi prends ton lit et marche maloba mabe abi papa sondo ki okoka te koni mesila ozomona musali ya nzambe na kini awa na munoko na ye maloba mabe papa tubanga ka nzambe buchama bonza mais azo kat sa prince atali na gauche atali na droite après kat ici yo soza na nzambe tango zo kat sa prince yaka kota le ka boulevard boko ki nzambe na yo eza wapi te mais obanga bato mais kasi te ko limeza muke voilà bato batambola likola mai bazala bato bakabola ba mai bazala mais bible bimi batela nzambe batela yo nzambe azawana kaka pona biso papa ngande na boye bakolo bapena poison yango yo na oliango naza na kondima leader tiko kosa papa
C'est quoi au moins l'air moko tout l'action posant ils sont au moins des années faut bang ça rappelle ça ta l'air moko ah bon pour masser ko oye na poison na liango nzamba osala voilà donc quand tu nzamba ngo ezala nini ba pasteur ko ba Denis Les prophète de la nation ba nini c'est na ya moto mais ye wana zali mabima ya ozi malgré te Pasteur Warrior, avec aussi Kazika, quand même. Wana papa na lingake to. Na lingake katanga ya na ba écran prophétique, am mystique. Parce que d'autres choses mai na TV. Ah, te siko soye makasi. Oh. Na YouTube. Ba écran prophétique. A mon aki de concert à Fabrica c'est Zalaté. Alobaki yango. OK. Oui, alobaki yango. Nga sous na yena écran prophétique. Na lobi na pasteur prophète de la nation. Soka tiki hydroquinone te désezébélé. Ah ça ni. A moi ndwe le mignon c'est lui moi. Na moni yango na écran prophétique. Yo zo le pasteur yo va camboy. Ezaka te Nzambe aza prophète de la nation te. Voilà. Nzambe aza biso nyonso. O ya zo mona ngape na ko mona ngoti. C'est ça. Elinge le baté o yé libosa caméra o lati veste. Bien habillé. Peut-être venir au lati veste bon aux na kuiti. Biloba le bozo ba devant caméra oye bangote. Mutu suba lati veste mais azana nzala aliete. Mon cher kobanga ka veste te surtout en akini. Mboko yo papa ndenge nzamba chabiso awa tozo punda na kati ya monde ezala kwa nzeta manga. Yo soko matina weleli ba fruit likolo yeba un jour okita. Olekela mutu ndenge ni. Ba ebele ba ganga biso to bana ya basuka wapi lelo mona ba misuma boma misusu ba kufa ta la vie mais biso bana ba oyo to kola na pauvre to botama na kimbantseke ti lelo to résister différence mona kimbantseke ko na ne kimbantseke grandi njili OK wana mabele nanga donc changu penando papa ba kuna mutolo kuna wana mona tango yoka ka changu ils ont jeté bisoye on comprend ba mettre turamboma bisoye via yebi masolo to solo laka yango na loba na betela ke lisolo moko ba vrai noko ya esprit ils ont ko ba président na biso ba mama na esprit papa mboka oyo Congo ekokuta ngona na ba degré désordre ezaleleli OK kuta aéroport anjili mais ça na commune ntele ale mboka ngo ba tikeli yo ndimio za la président prison makala ils ont na commune mais eza wapi na sembao na matala niveau ya mboka mboka ozo mona ke mutsuka bandili boma fatika mandefu atambola makolongulu omona normal kena ta yo boma fatika ngo ebele na raisonner mboka boye batikelo yango liboma o comprendre makam papa a 400 vraiment otala moto akimi na bien oyo te atrike biso papa kemba na mboko oyo voilà l'idée a mis tout comme ça malem na ochité mais sinon but ya voyage na ya Kinshasa les loto ko ya Congo c'est dû à quoi comment la famille to au Lukape peut-être trop se démarquer le sous en plus auparavant papa na vie un homme irresponsable azo mérité moi si moko mari de nuit. Donc moi ça y est là qui n'a n'enga boutou. On comprend? Na lobby bongo pourquoi parce que vinde ya boy to signa kaka. Voilà. Ngana fandi kuna moni ko envier et ça m'a bien oko kufa peno tikali. Ngana mikili bande ko ba sala oyo kaka. Ah bango kuna na kino ba bengisi bango mama di mama Olive Lembe Kabila. Yo za kuna kite. So nazala kina kit. Ngafina linga na kende. Okangika muteme ileki ofandi boye mama Denise Nyakero abengisi ba artiste comédien place zalaki na kayu juste na ko na escalier muteme tala siko ba artiste ngo baleki nga na nini poto sala même musala signer billet na kititi ngaye siko kende batala okoma kuna ndenge oye pe na période bien décembre oye binda kwa mama Olive oke monele wapi Maman Denise, ok, mon élève. Batala, peut-être ouais. Période bien pendant décembre. Comme on a eu, ils ont un problème. Ce qui maman landaka, maman Olive Lembe soit landaka. Exemple TV, télévision. Mais les gens na kangami na kinité. Pour na ya na billet, mais quand retour pour na ozongati. Na kangami na billet zate. Papa.
nga na émission nazo envier ko envier kate donc tant na zonga poto na okende ko panza nde sango totika ko envier kimta mabeza ka wana envier yo mo tande kangiso ce que la na yebisa yo oyo kaboya abeda chou bongos apesi ba artiste place ozalaki muté ay ngai na ya poto pona nini ofandi boya wili musheni ngari bino na kita papa na kiti mais réalité ça yango te na terrain na ko mona ke ebele za la fait ba montage mais ba so ba kenda pe ya solo bandanga na ye ozo ke été na ibisa yo yango na kumisi kaka mon vieux fiston sai kasite ti omoninga na résister et puis na bosani pe lisusu te so na kotanga kombo e déranger ote bande koliso ya capage télévision ouais na kutana pe na sponsor eza na 3 oyo ba siminga ouais na lekeka na émission moko ngingo na zana bango ti ba déplacement tout donc assuré mais ça donne un plaisir ouais mais est-ce que yo envisage par rapport à ça na osu kana ba comédie to le bloc comme appelle producteur ba no sala pe moi ba film ya yo papa producteur biozo à Paris à $400 au kokate kolanda bandeko ba uta potota ye on afuna sala boy landele nan azana na nini azapela combien azana combien papa au sala nanu groupe au bana ba to chaka exemple 10 personnes kaka yo zala na poto au futa bango au sala bango ni papa oyo wana kokene mbangu eza okoma te ngana za na posa groupe T ngande ba utiliser nga bengisanga na eloko zo sala na oyana sali na suki na place na za après le reste ya nzambe on ne sait jamais ouais donc papa au sala sa groupe net biso va ta chance na ko avez na 10 personnes bon lobi pe tongo etani bon toke data voyage so ba kimi ngamuni bo changa papa non to bundana ka ndeto bundana voilà et donc les congolais lobi ba musicien pe ba benga yo moi trop na babylone na bango kota maestro Fabregas azaki na Paris fa ki abeta na Lyon mais abetité ça Lyon ndeni personnellement et tant qu'artiste nan et puis congolais lisusu déjà Fabregas ça yeba ki kendula na obeta na ngote ouais parce que visa mais non ça n'a rien à voir on est à administration on continue à demander bien mikande ça bien mutu nyonso bo viser le hôtel ça la demande normale est-ce que pote za la mutu to ko kangama yo ki avant de mususa ko yate et puis poto ngo pesa na nini ata ko kimi na poto nini poto ko tikelo 10 ans bo yaka siko na kini ozana nini biso beto keiti biso to lota miki so na komi inane car palais mais réalité OK maintenant 4 ans ata tukutuku ata moto bon ça va on ça la kayo ke da ndako ya cher na poto papa studio à Pambe ba combien bon au foot studio à Pambe sur 500 €. Il y a ba 800 € ezali tout ça quoi valait ba $1000 ce que yo zo ka 1000 € to 1200 1300 ce que yebisa nga ce que tonganda kuna aneni tout ça la calcul au somba le pango aneni mbula nini papa bien komela ko bima to takate pote za de courage ko beta moi 2 cailloux 3 cailloux nde o kanisa moi rapide oye o sali moi ba œuvre voilà mais to lenga na biso ka te po ndet ba biso oyo to za na mboka ngota la teinture tonto skol kutu bien mais asala rakuna papa to lota na biso ka bikilité teze on comprend yo mo mona tena o sota ita bien papa kin na frappe kin 3 semaines à Pamba oui donc couleur na ngeye bana souté ko bi violet tala ba konja mboka bana problème nga otikela nga Congo na ko gérer ngote na banana ko tala nan mulunge nan ngungi nzinzi papa mboko basu trop ko kate o fa na komini na zana kitambo mais kitambo ya bien kitambo ezana moi bien mais faut tala siko ndaku nini yo zalele papa so landiki dika obomanga pamba tango okende kunda bayebiso ke butoyo to azana eloko te na yo okomo yokela so ebembe mawa kolanda ki dika te nini te donc nde to bobiso tout au débrier avantage eza mundela solo là moi donc eza oko kende oye osali ba makambo na yo mais le reste eza fo luka ndeko tikela kongo na ndenge oye omoni différence ne Kumwe baby papa et baby te ngi papa mboko yo donc aéroport ezali pour comme kitoko papa
mboka oyo nde tatanga na pire boule président ko bengisa biso na stade asolola alba bandeko nde na kuteli Congo poto koma ta moi bien ta na vie sociale botikela ngata 15 ans to ndimetange ba congolais toko tikela e po papa na otambola na mutuka à l'occasion de rien roulage elingaka papa ma deso bana osali nini osali nini omona tiko fingisa ba konjamboka na Fati Beto afani na mama ni akero ozo fingisa bango vraiment ata yo moko papa ngabe na la kanko na sundeli mutuka na boulevard bozo mutuka oh na créé kaka embouteillage mboko yo po ebonga donc c'est N mboko yo po ebonga na ebité président za na problème parce que nous sommes des mentalité ba congolais mentalité té et ça biso moko voilà to bimisa ba konja mboka ba irresponsable nzoka ba konzi bazo sala est-ce que roulage ba tinda ya madeso bana nga on a tunieza nini oh papa comprendre yo zala ka awate oh na zala awate ndenge madeso bana ka l'occasion rien roulage a toki na comprendre que père asali musala mais et loko pe exact Fati Beto papa sunga biso population mambo ya bienté hein ba député ba ko saoté pena vieux pena ndenga zana l'air mo pena zu carrière moko amekana ko tourner na sur Fati Beto soka longeka na palais chez alongeka limité à que de tina aéroport retourne à yé à céder pouvoir pour ma kambo à mona à kolobake mboka oya ngana ndima na yeba te zalaka boyi ayebisao papa bon embouteillage ozo mona yo moko sente mwasi nazo wangana mwasi aleki na télévision maman Olive tailanga likambo maman Olive azan rien à voir na makambo kizemi na yo mwana bungi olebo kende na souciat me bakena ye na télévision ba konzi vota ila biso likambo oyo oleba kende na ye na souciat na police mboka oyo mentalité prix ya eloko na eloko mutu na mutu azana prix na ye voilà papa naibisa yo transport kolonga kitambo victoire mutuka biso nyonso ezalaka 500 mais tant na komi tellement na yebaki te tant na tuni to komi na destination tellement na lateka moi perpète kaka moi basket na kiti papa combien azobi sanga 1000 francs na yebisi papa ata yo momu yo ça fouti 500 mais tourna na 1000 francs ozero ce que 500 zo bakisa et outi wapi oh ya yo comprendre kaka te ah bah tu vas comprendre nyonso oyo na yebisa yo bakonza mboka bana problème na yo comprendre ce que loko moko so moni papa nanga que j'aime beaucoup Joseph Kabila les raïs so moni atika pena pouvoir avec raison à monarchie papa moka oyo snel et puis ça biso courant bango moko ba jouer groupe ba somi ba teli boso ya direction générale ya snel c'est que bana confiance na bango te mais vous avez direction générale à courant comment me coach groupe liboso ya bureau na bino papa Kabila a solo là a monango loin abia ba congolais ba trikenga abengi ya Fatiaka na tikeli yo monana on rappelle papa Fati nenga zana mama na problème mboka oyo omoni ke olali oza pauvre oliete oza na carte mais olali olota bandoto oza bien o rouler baise bana mai pe ba olanda mopa oliesa biso mais olamuka boye ozepa na yo mboka oyo papa laisse tomber bandoto qui par rapport mboka depuis yo pour ah oui équipara ah olota ndé équipara olota ne mokando olota kuna na mikila pototo bandoto moi na nenga Congo awa na mona ndire bandoto oyo andire batindika ngo kutindika soit yaka na bluetooth po bandoto eza na mboka oyo olota koko moya otikelo mwalipa momsuni nguba nyonso nini kindoki mais soki na bamboka baninga ndoto kute mususu na yebi kutu te na sali 4 ans na nord na yebi kutu so na lota na yebi kutu te e yaka kaka ba makanisi yana mukindoki te makanisi na yo moko na on rêve kana koma lokola barezi exemple télévision na zala moi bien na rouler na car ni tout papa o sali na de l'autre côté pour barezi koma boye yo yebi o ni o kwamite hein o koma ka mbala mo lokola ye ah mwana nzambe kaka ti Maria kaka ti yo Yesu papa remarquez peut-être que moi bagarre sopé
vous avez trop salité dans le Congo, hein, surtout dans Kinshasa. Garçon, mais du tout, il salité, tout salité, n'importe quoi, ça constant. Non, voilà, c'est quoi, ils ont envoyé moko parce que son attel na kalamo à maïsa. So moi robinet régit des eaux bimaté, ok na kalamo. So kalamo kokité, oko frauder pe na transport, ti na ma njili, o sokola na yo. Do ba ndeko za na bango moko, te za na bango moko. Wana ko to condamner no mutu te. So yo ka jour mu suspendre ko aleki na télévision. Papa Fati, il a vu Kambo, il a socolité 3 jours. Attends, Moko. Est-ce que Fati Beto a tiré le Congo? A tiré le Kaka jour Moko? Papa, na écart il y a 2 minutes à Yambaka. Tala ba appelle les belés. Oui, au Kapena, président. Koulut Nabiso, Yaye Nabiso. Mukonjamboka, ya ville ya Kinshasa, Jatini Ngobila. Ba appelle. Mon président, na kangi ba policier awa. Tracasserie na nzela okozonga boyeboke na commune moko boye oto tangi kombo te oyo kaka okoto bato baone na lupango okozonga makambo eza na mboka oyo du jour au lendemain Fati Beto na siriye moko sokola pena maboko atiki bo totala na nzamba omemela biso makambo eke bien te mambo eke bien te voilà tozana oti anezo de to aussi ça année to 2022 to ozonga na opoto avant ba fête. Donc donc Nassir Noël Noël on fêté après Nazongi après Nazongi voilà mais ce que tu as besoin au moins un leader besoin directement en contact nayo comment est-ce qu'il faut ça là leader a mis ça na kin les a plus 33 7 66 20 22 00 ouais il y a moi donc so monique au respectera na obasité ou bien donc plus biso zala respect. Comment c'est possible mobile azolu comme moi ça na confiance na ye. Mais moi ça peut ça aux chance au vivant na ye. Mais yo moko lingo zala droité, o lingo zala disciplinité, bilinga linga. Poser ba acte moko moi ça ko sepila nango. Voilà. Papa, ta biso to ba vrai noko. Au mona ke nana l'arté au vivant na l'autre côté. Mais na suis fait moi c'est na keneti na ville. Tu suis na biso transport à 500, to tambola kaka. Mère, sur la commune là, au moins na sozacom, ngabe na créer ngata x3. On la kaé kaka espoir. On va sirer. Car mon ka bien l'équipe mère boroyo. Ya ba faux plan. Ngabe sur la commune là, ko leka oyo. Nous bien comprendre que oh, mobile na ba projet za nango. Na moni que ça va. Et loko ezanga ye mbongo. So les lois zui, to zala bien. Bon ba pe basina nzela. Kobeta na nzela non wana qui sans esprit OK donc yo moko za na confiance na yo moko te tala et puis mobali ndeza wana ya nango beauté te ya nango larté ya nango le côté oui bolingo mbongo fo ezala mais moi si azana pour ça amour on comprend moi ça na pour ça amour pesa étant on comprend basi oko la sembo oko la sema ngutu mais so kendaka bien te simba te c'est ça ndeti ngabou mon koye melami moi qui tingiti moi la paix moi nini nyosona ba bo pikiliki bo kumbi wangai et ça la kaka tant na okende est-ce que na fouté ok na samoté mais c'est aux hommes to va tricage non exact tricage té exact tricage té exact ndenge mukile kendele bande ko na biso ya basi batonda biso souté soki moi moko de bah comment on luka pena faut kende pena tina finition so biso pe siko to comprena pona futété faut ngape siko pe na triquer aux asiko à l'aise poser bo solo la main côté qu'on appelle ça là force au saranate force au saranate na bisayo voilà merci beaucoup leader comme nous sommes presque dans souka je sais pas public na yo o balingara yo au baroko retenir nini o ya leader à Missi et puis année oyo 2021, tu es déjà caractérisé, tu es en 2022. Pour toi, selon ça, bilan na haut, tu diras quoi? Bilan na haut, ils acquis positivement, réussite, ou soit tu as acquis dans moi, mais grâce à Dieu, au comité Nasuka. Non, en tout cas, bilan na pena ça va. Ça va. Si tu aussi ça année na biso. Après, na ebi Kenzamba continue toujours au battre la biso mambuya mingeza. Toi pe na événement où ils allaient le 11 décembre na Athénée de la Gombe. Prestation tous ça on a artiste va ebelé, boya ebelé, to zalawana donc samedi. Ouais, le 11 décembre. Événement en wana. Voilà, bah fanatique non va encore retenir nini yo parce que tout le monde presque dans ce comme signal déjà. Bah fanatique na nga tout
oyo bozwi temps ya kolanda leader à misi na ndenga mabete ma chérie yo muto landanga kobala mobali oyo asalisa ko ba jeter kobala mobali oyo bosekaka na yete kobala mobali oyo akabela ko mbongo te kobala mobali oyo abimisaka oyo tambolaka te po bolingo eza camp militaire te o terrei armez-vous crate bolingo eza ambiance kene nango na ndenge ya ambiance kene nango na ndenge bien chérie aza muto aza kene na ndenge bien mo facilité ezala ata ya mingi te c'est ça on comprend quelques dédicaces répéter ce numéro na eux à contact et puis les réseaux sociaux na eux Instagram la page et tous les autres peut-être va s'abonner les choses davantage et là au kana koloba ba beta calcul na poche moninga te que po yebi ke bureau ya balezi za wana exemple TV na kende ya kopesa ngaka kate lukana no compter na oya yo ouais c'est un peu ça plus 33 766 20 22 00 leader à Missy benganga to solola benganga ba conseil na bino na nango posa c'est pas dire mususu ke monique leader a mis ça na ndenga kin oko bengisa EPT aya ata to kutana na biso to monana non ko banga na ote benga to ya to ko monana OK ouais ba dédicace na eux ba dédicace na nga na remercier nanu équipe technique voilà ouais nande ko na biso ya Bogar cameraman Deo azawana aza trop simple talakaka au bengue vite fait à yemba la moko plateau tout, non na remercier yo lisusu na confiance merci grâce bandeko belenda artiste va comprendre raté presse aza muto to travailler ensemble c'est ça donc pour la visibilité na biso ba actualité na biso faut les kakaka na presse exact ko pe ko ya na nzela na yo o benganga ko pe ko ya na nzela na donc biso na bino to zala ka boy lokola bana mapasa on comprendre donc boya plateau ezali balezi azali avec yamba mututu obanga na hote ouais c'est un peu ça voilà merci beaucoup Dorothy qui est le leader au Anabiso Moukier tout est bien qui finit bien merci à tout le monde qui nous ont suivis du début à la fin c'était la leader à Missy l'un des artistes qui était notre invité de ce jour et merci à tout le monde qui nous ont suivis mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques les suggestions meilleurs vœux à tous et à toutes grand merci à notre directeur général Darnel Moantoté, Hôtel Genesis. Et pourquoi pas remercier aussi au président, directeur général, PDG José Kiala. Depuis quelque part, je lui salue aussi, Genesis Hôtel toujours. Et tous les travailleurs et à Genesis Hôtel, je vous salue. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à tout le monde. Merci à Malik Arafat, un clin d'œil spécial à toi. Et bon retour à toi, Sephora Ndombe. Gros bisous à toi et José Mouyemba, je te salue depuis quelque part. Shekina Vumbi. Salam mon cœur, gros bisous à toi. Raïssa Martens, bisous, bisous, bisous. Meilleur vœu, bonne année depuis le Canada. Jonathan Gana, obésité financière, petit dans son corps, mais grand dans sa poche. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur nos antennes. L'idée en article l'autre source exceptionnelle à mon mouké. Ouais, en tout cas, Bandeko tout, Bozwita, Rolanda Bissoti Nasuka. Bandeko tout, Bolandi Bissoti Nasuka, Awa, avec. Exemple télévision na remercier bino nyonso et ça linga réel plaisir ya omona bino mais eloko kamu singa na kini awa ndeko ozana moto te ozana mutuka te ba yebisio essence mati na station ozo silika ndeko olingo mele essence toni tikela bato bakumbaka mituka après ozolela pe bakonza mboka botalela biso likambo yo ozaki ata na groupe te to sala nini poto mériter nyonso yo merci. Exemple TV du Tonka, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV du Tonka, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV du Tonka, rien à dire.